Bien autre chose fidèle de Talalelo News 10, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission déjà socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala Talalelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, il y a le Mbokate de la presse, toujours dans le système Infokama rouge de Téléma bleu, Intapre tout ça. On a bien une chaîne Talalelo News 10, il y a le Mbokate de la presse, Julien Botalatala. Quant à moi, je tiens à remercier Daryl Ediwante, Sao Simbi Kamere, pourquoi pas la réalisation, la Parousia et Sao, un grand merci, na mère boss, mère leader, Bela Dinganga, na Fiston Manisa, Mimawetu. De l'autre, Zali Bongo, na Sangoya Mawa, ou chaîne Bisota, le News 10 saison représenté, mes condoléances, nango, na famille Mobimba ya Ndeko na Biso, au Tebaki na Kombo ya Zobozi, Yangwana Limbokate de la presse, Julien Boutata, le lobby, à cause d'informations, na balaba la terre, à Keko Lobisa Batu, Lobisa, à Kendeko Beta Masolo, Oyo Yoazo, Babilo, comme sous Sengete, que le Bapo pèse information, tant que tu respecteras ba fan, na Biso, tu respecteras paix, ba internaute, ou balandaka Biso, vraiment, Yango Boutata habité, Nazabongo na résidence, et à famille, et si puis Ndeko na Biso Zobozi, à Kolaki, tous à ma maman, na Biso, vous comprenez que tous à vraiment na Sangwa, Mawa, puis maman, bazana, Tamoko ya Passi, mais baza obligé, faut baloba, Mbote maman. Mbote papa. Maman, ils ont une émission Talalelo, Batbakoye, Ozanani, Pandeko na Biso Zobozi, et puis, comment on a Comment on a Ani Elia Naza, maman Kulutu ya Zobozi. Vous allez maman Kulutu ya Zobozi, maman Kulutu ya Zobozi, maman Kulutu ya Zobozi, comment on a eu vraiment prénom na Zainan? Prénom ya Zobozi, Zali Aden. Prénom na Aden. Merci beaucoup vraiment. Dans mon pays à droite, tous allez na maman, Mbote maman. Mbote papa. En tout cas, mes condoléances na part émission Talalelo. Merci. À travers l'émission Talalelo, Kombo Nani et puis Ozali Nani et Pande Konabiso Aden, Oba Bengi surnom na Kombo ya Zobozi. Nga Azali moi c'est un konae parce que tant ouya zai kokola, ngande muna zai ko bokola e, akoba na age moko alingine makama muziki, tutika kiya ke dosa makama muziki nae. Partout dans le monde, Ndeko Aden Zobozi ye abotamaki wapi azamona komine abotama na lemba azamona lemba azali mwana lemba tozo continuer wana bomona ki bongo to meka robeta mwa liso ndangu Ndeko na biso Aden Zobozi aka abetaka pe na orchestre extra musica ya bana lemba wana à l'époque Doumer ezalaki Ndeko na biso Igo obanda ko benga Aigo la to mona pe lelo akoma na problème à mutu à l'époque pe bazalaki na Ndeko Alain Bompeti o akoma lelo mosala nzambe na mikili ya poto à l'époque ka wana na lemba wana na orchestre mo extra musica bazaki pe na Ndeko na bango Eric Lokombe o pe abela liboma toko bake azape na problème ya mutu et puis bazalaka pe na guitariste oyoyo asalaka pe moi vague na tango na ye arenyaka pe guitariste azaki ko évoluer bongo et pas ya Dakumuda o pa comme frère Christian comme beaucoup sous frère ngo guitariste Edi Bara autepe kotika biso à l'époque pe ba membre be bazalaki ba Dudu Masikini ba Tantine Botalatala bazaka na bango extra musicale maman ndenge sa biso na nous bozaka non ni comportement ya Ndeko na biso Aden azaki mona nga azaki ko bokola azaki na comportement netika bana nyoso tout bazako kende classe na âge moko ya komi na bana beti ko betane ba musique banini aivula ki ndenge wana balobi Ndeko na biso Aden azalaki mutu moko ya mo ba chaud vraiment makasi ba chaud makasi ndenge abana nyoso tu bakola ndenge ba garçon le musu bazaka so bakomi na âge moko ndenge azalaki. Merci vraiment na ebike to sape na mama awa mama ko yebisa biso na no ndenge ndeko ya ko kende ya ko koma pe musique et puis ya ko koma pe porte-parole et puis ya ko Fiolomide. Bon Aden musique na banjango
abandana ndenge azokola awa abandane koyemba mingi abandane koyemba voir même les oiseaux kusukula akoyemba penza koyemba kobima akosata 2 heures de temps kula na douche musique nda bandaka koyemba makasi et puis na ndenge akende ko évoluer toyoki ka komi epa ya porte parole soki ya Kofi akomi pe koyemba na fere na ndenge toyoki koyeba ki Aden ake soki Angola Luanda. Siko à l'époque tant azaki na Kinshasa ndeko Aden o babengi na kombo ya Zobozi o surnom Zobozi azaki kuvanda wapi tanga longwaki akomaki wapi tanga longwaki awa akomaki kufanda na Ngiringiri na Ngiringiri akomaki kufanda na Ngiringiri Aden azaki na combien de bana tiki combien de bana bon aza mwana na ngai mwana na biso côté bana vraiment nayokaki nouvelle ya bana te bon nayebi te po bino bana mibali bozalaka makambo ebele okoko bozala na bana ne aboti soki pa mosusu mpe biso baboti toyebi yango te wana mpenza nayebi te. Merci beaucoup mama tozosongela tozapena mama na biso a mopanzi mama sango ndenge ebetaki keno mwasi ya ndeko na biso Aden ototika biso otobengi na kombo ya Siono Zobozi mwasi na ye si je me trompe pas comme na mifi na yebike boyebaki epe na famille biso tozaki na lemba ya komena Ngiringiri nde toyoki azwa mwasi moko na Ngiringiri alakisa biso ye te biso tomoni ye te toyebi kaka ke azalaka na mwasi na ye nde bakendeki ne na Angola esili donc azwaki mwasi awa na Kinshasa pe alakisa bino te akenda na mbala moko ata na mwa lisolo okoyoka ke po azali pe mwana bino ata ko mwana azozalaki na mwa makambo ba cash to lokoisa kolaka komani na mamune mopanzi me na ndenge ya tena mwa barimer waki ke ndeko Zobozi atikaki bana to azali na bana kombe te toyoki makambo bana te toyoki makambo mwasi azala na mwasi esili. Merci vraiment na baibota la biso partout le moment tout ça toujours ko évoluer na famille oyoyo ba tiko perdre ya bango ndeko azaki cher pona bango o ba bengi na kombo ya Aden Zobozi mais bang ba yeba par rapport ya masolo nyonso ndenge ezoleka na ebite vraiment mama ya Zobozi mama na yo ya botie aza wapi mama na ye asaka aza commerçante sikoyo azande kuna na Nord Kivu place akindoteka ka babuloko na ye parce que moi contact bezalaki na ba parents ou bien na papa na mama na yo bien mama kinde banda kala ezalaka abande pe ko ya moko babengi ye mais ça fait combien de temps depuis que maman a accueilli que comme na ko tuna est-ce que maman peut être informée maman a informé par rapport ya liwa sangwa mawende ya mwana aza informé parce que sali inane yango ayina nuté obenga na pété te tozo benga na pété banda kindeki ba voyage ne asala kaka bongo kindeki azonga kana bongo papa na isiko papa na ndi akufa papa akufa ça fait combien de temps kala bandiko papa ne bazali. Merci vraiment na baibota la biso ba maman bazali batumo il fallait pas baloba mamingi mais nous sommes obligés à le parce que ndeko na biso Zobozi asala ki pe musana na pe na mboka na biso a défendre pe drapeau mboka pe ndenge osalaka musana makasi mais ndenge ya ko moi liso ndenge pe tama ki nous ba binde ko Zobozi azaki mudu moso azoloba donc ya katakate aloba ka sans frein ayi bagani ya kokoloba te bon pona koloba aloba kanaye mais que aloba makambo to ya mabebu en tout cas non to tende to mona kokula na yeso ka zolo ba likambo donc zo sa discussion donc aloba kanaye comme akoloba comme ndera zarape azalaki soki nani o ba lansaka banzemba porte parole net atalaku ba mesana koloba donc yango na mesana na koloba wana donc ngana kokoloba yango wana po alobaka so likambo ezali alobaka naye donc so to comprendre bien de ndenge zaki na mboka mpaya kuna contact vraiment na famille vraiment ndeza zaki vraiment mingi te bon na biso neti awa contact ezalaka penza te mais on a ko ba nouvelle pa ba petite sœur na ye o bana mama na ye o babotami bumoko na mama na bango baleki na ya basi bazaka na bumbu chers amis internautes na big boss partout bozo landa chaîne na binota le news 10 ezaka moi passivement tout ça pena ndeko na biso ya mwasi o to ko to solo na yimbote mama mbote mama ba ba otalo na émission tala lelo komonani
Kombo na Magali. Kombo na Magali. Magali, tomonyo awa ba mes condoléances na part ya émission Tala lelo. Merci. Ok, maman, tomonyo awa na kati ya parcelle esika wapi ndeko na biso Zobozi akolaki. Ndeko so Aden comment réussir nos Zobozi. Na ebité vraiment quels sont les meilleurs souvenirs aux alango par rapport ya ndeko na biso to tika biso. Bon, Zobozi azaki ya grand frère nanga. Ba souvenir ezebele. Le souvenir est moi où tu bando temps ce qui est important, azaki grand frère, azaki père moto, azaki cher na famille. Un peu ça. So to lobi totala ndenge ndeko na biso akendaki mokolo suka oyo yo solo la ki na ye même na appel, même na texto, même na WhatsApp, ezaki ça fait combien de temps? Bon, ça fait déjà je crois 3 semaines passées. Et tout solo est né sur WhatsApp. Apesi nga mbote tosode nga kuna yebisi ekala boye ndenge nini abite nazali bobanga te bino boya bandeko na nga kala mingi te na osala bino surprise boosepela abi osala bino surprise surprise yango par rapport ye ndenge alobaki peut-être par rapport poto akenda kala peut-être akoya ou soit akosala surprise ya mosusu akotindela bino biloko bon nayebi te na sens nini alobelaki mais ce qui est important, à l'objet que nous savons, nous sommes posés à la et nous boivons des kunangai ou on a contacté. Ce qui est important. Est-ce que vous avez informé nos familles que moi si y a un déconaillé, moi si y a un déconabino Zobozi, a outi kotika pebiso, atika biso avant? Oui, nous avons informé pour y a bengaki tonti monko, a informé que non, a outi kokufa. Na kobenga pona pesa bino programme mais abengi pété neto sutu kaka lobby bazo ko apprendre biso ke aza souté pa kufi. Est-ce que tant solo ki na ndeko na yo ndeko Adem ndeko Zobozi est-ce que Zobozi ebisa ki yote ke na mo mikolo le mo erni mo appendicite mo mutu pasi mo estomac rien ebisa ngate pona tuna ki ndé ni santé abi santé na bien makasi boni bino nga pena ebisa biso pe toza bien ebisa nga sanga maladie qui sango ezopesa makasi vraiment makasi en tout cas bana lemba bazar olela makasi vraiment nazo vraiment ba appel ya bana lemba en tout cas Didier Phénomène vraiment en tout cas ba courage makasi si aux Olivier na bigi mamuno ce qui malamu maman na éviter vraiment moya olobisa bino mo mingi zate mais surtout bito message numéro pesa ba ibola na biso partout dans le monde en tant que ndeko famille ya ndeko na biso Zobozi message on kopesa na batu ezaka ke tozolela tozana mawa grand frère na biso atiki biso azaki grand frère azaki mwana azaki papa atiki biso toana mawa tolela kaka o azana posa na biso to azana posa famille tozana ba contact ba numéro toki kopesa pour contacter biso mais tozana on ka boto lela nan on peut s'appeler numéro mbamona ba ba biso partout dans le monde à travers ta le news 10 si albotala tala 089 53 61 138 plus 243 il y a Willy Moucheni faut que Willy Moucheni plus 243 89 53 61 138. Merci beaucoup vraiment maman en tout cas bozana kimia to biki ezali nzela ya moto nyonso mais ça rapasi ko perdre moto oyo azaki cher pour na bino mais bible ebisi biso pe ki na circonstance to kumisa nzambe malgré to kumisa nzambe na mois douleur vous avez vraiment bien maman biso to eli vraiment maman à travers émission Tala lelo maman to biki to kumotika yo mais ba ba partout les mêmes programmes ya ndeko na biso Zobozi ozana ndenge ni to isa ndenge ni. Bon pour le moment en tout cas tous allons nous émotionner net pe bino boza famille comme telle to se concerter tous autres la famille surtout kutani to ibine to ko sala bokoye bape bokoye bana numéro moi na pesi o apesi bino nde yango wana o pe azana posa ya kuluka famille ya muwei akobenga na numéro wana pour le moment là to pesi to sala na programme te to kutana na famille maman selon pour na yo selon ba rimer to ba information depuis bozu message bien sûr ndeko Zobozi akufi na nini eza nini oye bomi ndeko na biso papa mboka musika to yebite biso pe toza kokamwa mbala moko po petite sœur o ayebisaki nga sango garçon moko ya quartier ya benga ki petite sœur na ngai
toza kokamwa ti lelo toza koyeba te akufi na nini ndenge oyo pose nga question nga mpe nazo se pose question wana ke akufi na nini bango kuna babengi apikaki crise bon toza pembeni te toza biso na ye esika moko te toyebi te jusqu'à présent tozoyeba te ke akufi na nini biso mpe tozokamwa toza émotionné vraiment ndeko na biso autotika biso en tout cas personnel maman tout le biso pe mingi te tozana bino à travers émission ta lelo parce que biso tolela na baye bazolela tolela baye bazolela maman na ebité mot de la fin eza nini mot de la fin ezali kaka ezosala biso pasi vraiment mwana oyo tozalaki na ye mwana oyo tobokoli ye Aden aza mokolo te akoli nanu te bon mot de la fin akufi na 38 ans 38 ans ezosala biso pasi po bon pasi to comme pasi po eza mwana oyo boti bon liwa ezalaka eza mokano ya nzambe moto abotamaka mpe suka ne ezalaka kufa nzambe nde ayebaka programme ya motu po bebe mpe akokobotama lelo akufi lelo moto aza na temps na ye soki eza ya nzambe nzambe azwa lokumu nyonso totikaka epai ya nzambe. Merci beaucoup vraiment nayebi ki boza partout botala biso ba et tout oyo bozala ki vraiment na tala lelo news 10 bovanda ki mascoché ndeti pas si vraiment ya makasi en tout cas moya koloba te lemba vraiment eza ya kolela Didier Phénomène aleli lemba Pasteur Jean au plaza ki bongo pe ko évoluer pe bongo na extra musica ya bana lemba to moni bongo aigola to mobo edi bara ozaki pe da komuda pa autotika biso Beric Lokombe bato nyonso en tout cas pasi to pesa même information to zapena famille pe musus bon mon ndé to solon kala kata lopango un grand merci na ba tout bota la biso vraiment na mi mawe to pende à présenter ba mes condoléances na ye na yemoko vraiment Eric Ndombasi merci vraiment to continuer na Moïse Sabiti. Tolobaki tozolela na baye bazolela tozaka bongo esika wapi ndeko na biso Aden Zobozi akolaki à travers ta lelo news 10 et le sako papa le sako ndeko en tout cas mes condoléances vraiment très triste en tout cas les émissions ta lelo baye baotala biso yo zali bongo ndeko ya ndeko autotika biso Zobozi quels sont les meilleurs souvenirs nini oyoyo qu'est-ce que tu pousses à la monde awa quels sont les meilleurs souvenirs nini otika nango par rapport ya ndeko autotika biso Zobozi. Vraiment, moi, on a biso azaki tout d'abord très cool, très respect envers biso, tout ça qui vraiment bien, tout bandé ko vanda loko la ba camarade, ko ça là vraiment aux azaki dini dans la société ensemble. Pour azaki déjà moi on a koli, biso na bango ba différence ya ba 10 ans, 11 ans, vraiment tout ça il loko la ba mi, tout ça là vraiment c'était vraiment bon. Ezaka ndongo zolo ba wana mais ndeko na biso Aden Zobozi atiki combien de bana? Bon, de Zobozi pour Nabana, vraiment, en tout cas, on ignore. Pour vraiment, même yemoko identité na vraiment ko présenter en devant biso, ezali lokwa moi mbilinga. Et pour azali mutu moko azali le loazawa, lobiazawa, vraiment pour on maîtriser parcours na ezali moi passi. Et puis neto komona kende kona biso azalaki atala ko extra musica ya lemba wana bazalaki bango nyonso na ba aigola atume bazalaki na Beric Lokombe bazalaki na ba edibara wato tika biso azalaki pa da komuda guitariste mais lelo pe ndeko na biso yo kende mais na ebité vraiment message ni européen na ba otala biso à travers ta lelo comme ndeko na. Bon message on a européen ezali ke to yebi biso nyonso na ville ya Kinshasa ndenge tokolaka ndenge tofandaka toyebi société na biso ndenge nini etambolaka. Alors message oyo nga na kokopesa tango moninga aza mabe to malamu mais tango mabe ekomaka esengaka assistance à tout le monde. Esengaka assistance à tout le monde ndenge otoloba mais est-ce que ata na lisolo ata na ba rumeur ata na ye moko ata na batu otika koka te ke ndeko na biso Zobozi azali na problème ata na mutu moko ou soit ye moko pas ko bela ou soit ezali nini? En tout cas franchement parlant na kokoloba ke étant que bakulutu na ye étant que famille to bandai koyoka pour to zaib na temps ko tambola wana esika moko te to zoyoka azalaki epa ya wazekwa azalaki boye akepa ya vena biso kofi alongwe pa vie kofi to ka kinde bazokanga mana fere ainsi de suite ndenge ko Angola en tout cas partie Angola
parcours na vraiment bunga biso. Et bon lisolo ya ndeko na biso totika biso pe mwasi na ye ozaki na ye mwasi na ye OK mwasi na ye akufa qu'est-ce que vous beti pe moi tourna matanga déjà ya famille ya mwasi wene. Bon vraiment c'était brisqué. Donc message nyonso et comme biso lobby. Ndepe lobby naza ko apprendre que mwasi na yaki azana morgue. Ayaki awa malade akufaki azana morgue. C'est que famille à mwasi azana commune. Famille à mwasi jusque là en tout cas ngai penda donc connaissance mon azana ngote. Donc vraiment tous allez le col là moi musika na ye précision pene banda ozalate. Alors ndenge problème ko liboye nde tokoye bato yeba ndenge nini toko ko atteindre pe famille wana pour tous en contact. Pour vous en contact na bango est-ce que na ndenge pe akoyoka ke ndeko na biso zobozi na moi so bazaki ne babota kina ye pe pozaki pe ndeko na mnata bozo solo la tata za ko compliqué pe bino na moi na vie na ye za moi en cachette trop. Mais ndeko omoni libota tango ya la monene mutu oyo azokola na mwa ba secret na ye et surtout soko aza musika azalaka na ba oyo tamuso ya ko mettre courant ya ba situation na ye bien ba parcours na ye neti ngai bo en tout cas ata mwana ya zobozi mo na ye bien zate. En tout cas merci beaucoup vraiment bat ba retenir ni ndenge oleki na émission tala lelo par rapport ya ndeko na totika biso. En tout cas na kosenga bino na merci pour lobby vraiment to bande ko se pour moni. Toko atteindre bino ndenge nini toko komona na ndenge nini mais tout moni volontairement boye to sentir vraiment que non moi na biso azalaki pe ndeko ya batu moi na pe ya batu ebele. Alors lilo banange ko ozalaki en tout cas to monana e ko sala malamu po lelo oyo mutu soka kwei soka bande ko coopérer mutu soka bande ko coopérer na songolo pakala to yebaka lera kwei to mona songolo to mona pakala. Do wana ndeko pesa ba songolo pakala mais abebisi pe na ba songolo pakala ngo ya makasi vraiment ya fara bo. Bon ko bebisa songolo pakala makasi biso pe to mona ngo même na libota balobaka singa libote bendanaka mekata na rate des alika conscience ya mutu soki to bebisa ki mais quelque part pe tamsu to sala ipe malamu alors pona mo malamu ta muke wana to ko reconnaître pe muninga et ko sa malamu de to comprendre que non vraiment atambola kina kingandi azakina kingandi afrikantai kingandi do ba précision ya kande à partir wana. Merci beaucoup ba précision ya kande à partir wana ndenge bo mona wana toujours tozaka na ndeko na biso na ebité vraiment poto kabwana na yo ba organisation ya makambo mona ekende ni ko pesa biso. Bo ba organisation makambu esenga ki boy. Neti ngai nde na yusi bino na za famille mais toza dans les quartiers. Ezo senga biso nyo soto vanda to sangana na ba o ba ko assister biso te ba ko fixer. À partir ya ko fixer wana nde to kozwa vraiment précision et ko sala mandenge nini ko koleka ndeni et puis na ba o baza côté corps na ezali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Naïbi qui est à niveau à Luanda kuna boza vraiment partout. Et bien les connaisseurs puis nous autres yande qu'on a biso Aden Joboke. Naïbi qui maître Emandonga la bilonios boza aux informations na fisto manisa par rapport au kaka yande qu'on a biso oyo azala ki bongo atala connaissera musique ya lemba et puis akoma ki kokanga mapena faire azala ki pepa waze ko azala ki pepa artiste émission ko fait le comme porte-parole. Naïbi qui ba porte-parole penion sont beaucoup fait li bilonios sont vraiment beaucoup fait li. N'engazara toujours tout ça des sortes que tous les peine de Konabiso, Namalamu, organisation, vous allez partout dans les mondes, au continent, à travers le News 10. Merci vraiment.